nga oyo eko bouleverser motema famille et tout ça pour na liwa ya première fils nanga kombo na ye Bradley Stone aye kokutana na liwa akendaki na vacances na mama na ye epa ya nani ya kope ya mama na ye mwana baye kobenganga dimanche le 2 mwana na nga ya mwasi aye kobenga nga dimanche le 2 mpona koexplike nga ke nabenga ye urgent naye kobenga ye apres ayebisi nga mama naza na l'hôpital mwana akufi nabengi osito kope ya nani ya mwana na nga kombo na ye Fabrice Lwanza Mvwama le sorcier là, le ndoki là, oyo abandi koloba lukuta alobi natuni ye ndenge nini sikoyo likambo nini eleki a propos ya mwana oyo auti kokufa koperde vie na ye. Fabrice yango a expliqué ngai en fait bana bazalaki kosakana na bango libanda kosakana libanda mwana kwei na velo kokoya na velo après ayelobi ke mutu ezosala ye pasi bapesi ye Doliprane mwana ake kolala natuni ye sikoyo ntango bomoni ke mwana kwei ayebisi bino ke azoyoka pasi bomemie na l'hôpital te alobi le lendemain dimanche alamuki lisusu mpona ayebisanga ke azoyoka mutu pasi nde kopesa ye kisi wana na ntongo ntango apesi mwana kisi après mwana son disant que akweyaki na se d'après version oyo Fabrice wana la sensé azoloba et après nalobi sikoyo obengaki bapompier o te mamo nabengaki bapompier te me nabengaki mama ya bana na nga aya na mutuka alongwa na Bruxelles po aya komema mwana na l'hôpital aya kosunga nga nayebisi papa na Belgique yango eza mboka eza zamba esika bapompier bazalaka te nakanisi toza na mboka te ata mboka yango mboka mikolo oyo bamboka na biso bacongo afrique intervention ekoma vraiment baambulance ekoma ata soki ekozala mwa retard mais franchement bamboka na biso ezozala badeveloppe bo yango wana namemaki mwana na l'hôpital et tout ça nalobi sikoyo docteur alobaki nini docteur alobaki ke mwana azwaki shock na mutu azwaki caillot du sang yango wana nde bakosala tu moye basala ye opération po balongola oyo makila ekangamaki na mutu après nakati telefone naye kobenga lisusu mwasi na ye wana papa mama ya mwana na ye nabengi ye natuni ye yo nde omemaki mwana na l'hôpital na voiture na yo makambo yango ezalaki ndeni eta nini okutanaki nango mwana ntango ye kozwa ye après alobi mama en fait nga babengaki ngai naya kosunga bango parce que de 1 bazalaki na biloko ya kolia te asengi nga 50 euros et là de là nde ayebisi nga aussi naya kosunga ye noki na voiture mpo mwana Bradley azoyoka bien te il faut tomema ye d'urgence na l'hôpital nde sikoyo mwasi wana alongwaki so 70 na Bruxelles mpona kokende na Liège
Hein, tu te rends compte de Liège, de Bruxelles jusqu'à Liège, c'est 200 kilomètres. L'État wana mwana kati motemati. Hein? C'est comme si balinga qui va benga ma pompier. Bon, je sais que, entre parenthèses, il y avait quelque chose, oyo, ezalaki komi bomba, na sima ya liwa ya mwana wana. Et après, nayebisi ye sikoyo ntango ozwi mwana botie na voiture mwana azalaki kopema ou bien azalaki kopema te alobi non mama mwana azalaki na ye kopema azalaki na ye koronfle nde tokimisi na l'hôpital akomaki na l'hôpital azalaki na ye bien après atuni docteur vraiment il faut réanimer mwana docteur basali docteur ye ebele wana basali tout moyen po réanimer mwana ezalaki trop tard yango wana nayebisi ye nde copine ya Fabrice wana le sorcier le ndoki la censé le criminel natuni nalobi est-ce que okoki kopesa nga ba médecin naza na besoin ya kosola ba médecin après alobi mbo soki okoki kopatiente moke ndenge naza libanda na bana naya kopesa o médecin osolola na ye nzambe na nga alalaka te toute vérité kaka ebimaka suka na suka nde aye kopesa nga na rapele lisusu na telefone nalobi médecin okoki kopesa nga médecin après aye kopesa nga médecin alobi le voici le médecin nde aye kopesa nga médecin kopesa nga médecin natuni bonjour docteur donc je voulais savoir comment s'était passé l'enfant il est mort comment vous n'avez pas pu sauver mwana docteur ayebisinga tout de suite mais madame on nous a ramené l'enfant il était déjà mort l'enfant il ne respirait pas l'enfant il ne bougeait pas donc il n'était plus là il était déjà mort donc comment tolingaki to sauver l'enfant et pourtant l'enfant il était déjà parti et pourtant le menteur de la femme le criminel le Fabrice là il m'avait dit que l'enfant il respirait te yango wana na kati na bango téléphone vraiment eza pasi mingi na motema nazoyebisa bino petit fils na ngai ya liboso akufa gratuitement comme ça mais nzambe alola alalaka te makambo ebandi kobima moko na moko bon yango wana en fait telema mwana nanga oyo mama ya bebe mama ya Bradley oyo auti kokufisa mwana nde telema azalaki na traumatisme ya koloba parce que mobali wana alobaki soki kaka meki koloba la vérité bakoya koboma ye bakoya kosala ye mabe mais ndenge kaka mwana ye kose confie jeune fille na nga ke kose confie epai ya tante na ye oyo aza na Kinshasa aye koyebisa ye tante naza na likambo ya koloba me nazobanga nalingi nazala protégé par bapolisier parce que nalingi naloba vérité yango wana tante na ye ayoki alobi mama loba nini eloko nini nde aye koexplike que mwana Bradley alamukaki na ntongo mwana na 5h du matin po nayebi petit fils nanga 19h30 déjà azalaka déjà na mbetu ba 5h 6h 6h30 azalaka déjà aza réveillé parce que déjà oui
il a fait déjà nuit na ye. Nde aye kopesa bonjour atoke na chambre alobi bonjour maman. De Fabrice yango le beau-père insensé criminel aye kobenga na mwana alobi va te recoucher, il n'est pas encore l'heure de se réveiller. Nde yango wana mwana azongi lisusu kolala. Et après eleki 9h du matin mwana lamuki lisusu aye lisusu kopesa mbote na mama. Mama bonjour. Nde koloba kaka lisusu wana mobali alamuki na mbetu na colère nyonso ake kobeta mwana kopesa ye baku na kati ya libumu ti komema ye ti na jardin ne kote wana nde mwana akataki motema. Yango wana vraiment bandeko eza pasi mingi na motema nazolobela bino motema nanga vraiment eza ya kopanzana komona vraiment mwana 5 ans alamukaki na tongo azosenga kolia nayebi mwana wana na tongo alingaka na ye kolia atala televizio dessin anime na ye baye kosilisila evi kaka boye bwa mais Nzambe alola alalaka te Nzambe aza juste makila ya mwana wana oyo esalaki hémorragie na butu baye kotala ke foi na ye epasukaki na baku nyonso wana oyo asalaki kobeta mwana moto ya bongo vraiment bandeko amerite liwa akufa na makambo nyonso wana asalaki yango liboso ya bana na ye misusu misato oyo abota na mwasi mosusu vraiment yango wana nalingaki nayebisa bino franchement un Congolais, un Brazzavillois, un mutu mwindu aya kosala bongo ezalaka toza batu mwindu oya koboma mwana na ya batu bongo po ayaki koloba bonjour. Bonsoir bandeko. Lelo na pokwa lelo naye kolobela bino pasi oyo naza nango na motema nanga oyo eye ko bouleverser motema famille et tout ça po na liwa ya premier fils nanga kombo na ye Bradley Stone aye kokutana na liwa akendaki na d'accord. Oui. Voilà. Vous dites ce que vous m'avez dit, d'accord? Oui, pardon. Il ne faut pas mentir. Maman, tu es là? Oui, je suis là. Oui. Bon, je te passe les infos. Je te passe Alvin ou bien Farah. Ok. Bon, je te passe Farah. Ok. Maman Bena veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, tiens. Bonjour, mamie. Bonjour, mamie. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va un peu. Et toi? Et toi, ça va? Un peu, à part mon Bradley qui me manque. Bradley qui me manque. Lui aussi, il me manque, je comprends. Et tu voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé à Bradley? Oui, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé à Bradley. En fait, hier avec le téléphone de la Blanche, après Bradley, J'attends mal. Après, Esther avait
de maman Bena. Mais après, Bradley l'a arraché des mains. Après, Esther, elle a pleuré. Papa a pris papa. Papa a pris Esther, papa Fabrice. Eh ben, il a crié sur Esther, mais il n'a pas tapé. Et il a pris Bradley après. Après, il a tapé il a donné un coup de poing sur le ventre. Aussi, il a pris par le bras, il a donné un coup de poing sur le ventre. Non, là c'était dans le salon. Là, dans le salon, il a pris Bradley par le bras. Il a donné un coup de poing sur le ventre et sur la joue. Après, papa il a amené Bradley au jardin. Et quand j'avais entendu des booms au jardin avec Bradley et papa. On dirait que papa il était en train de prendre la tête de Bradley, le cogner par terre. Mais après, oui, oui. Il a commencé à cogner Bradley par terre. Après. Ok. Oui. Oui, il a ramené Bradley dans le jardin. Après, il a cogné Bradley sur la porte, sur la tête. Non, moi, j'ai juste vu quand il était par terre. Alors, pourquoi tu dis qu'il a cogné sur la porte? Parce que Yaya m'a dit. Et après, papa, il a essayé de le réveiller avec de l'eau. Il a mis de l'eau froide sur lui, mais il s'est pas réveillé. Alors, elle a amené à l'hôpital, mais dans la voiture, respire. Et aussi, je voulais dire, avant ça, maman n'était pas encore là. Elle était pas encore venue. Elle est venue après. Elle savait pas ce qui s'était passé. Mais après, quand l'a amené dans la voiture, il respirait encore, mais quand on l'a amené à l'hôpital, c'était trop tard, il respirait plus. Vraiment, vraiment, vraiment. Et après, lui, il dit que vraiment, il est en train de dire que Bradley, il était tombé sur le vélo et c'est pour ça il n'était plus vivant. Il était mort. Hein? Nani Fanny, vraiment, tu attends tout ça, les choses là, vraiment, Fabrice, il peut faire ça à l'enfant, le pauvre Bradley. Hein? Eh, Fabrice, Nani, Fanny, vraiment, les choses là, il faut vraiment qu'on voit parce que tu es la seule personne qui peut sauver aussi tes enfants, l'âme de tes enfants. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui arrive à tes enfants, c'est toi la maman, c'est toi aussi que tu auras cette douleur. Regarde ce que le papa, il a fait. Hein? Fanny, tu sais, Seigneur, Bradley Nangai, mon petit Bradley. Ah, l'enfant est mort vraiment dans les mains de Fabrice et de Bradley, j'ai parlé avec lui, mon petit bébé, vraiment. Hein? Ah, non, Nani, vraiment, Nani, Fanny, il faut vraiment aller à la police. Il faut aller à la police pour qu'on puisse juger cette... Hein? Oui, oui. Ah! C'est comme ça que Fabrice. Il y a beaucoup atini police en tant que le mère de ses enfants. Alors on a rendez-vous pour qu'on ait docteur Nazara. C'est pour ça que a commis à 22h sur 23h. Police a bien appelé la police. À 21h, je me rappelle, un volant. Ouais. Mais moi, ce que je voulais savoir, quand tu es arrivé, Fabrice, lui, il t'avait pas dit que voilà ce qui t'est arrivé à l'enfant Bradley. Il t'avait rien dit. Doucement, vite comme ça, s'il te plaît. Il y a des voisins en bas, s'il te plaît, Yaya.
Et Bena, tu l'as eu au téléphone? Bena, tu l'as eu? Comment? Tu as eu Bena? Tu as eu Bena? Oui, j'ai eu Bena au téléphone. Même tu dis que je te parlais. Fabrice, c'est là que Bazu Junior. Oh. Oui, Bazu Junior. Arrêtez. Eh, Jésus, 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 Fabrice, qu'est-ce qui lui a pris? Qu'est-ce qui lui a pris de faire l'enfant de quelqu'un comme ça? Ma petite soeur avocate, Bena, ta petite soeur, Bazu Junior, j'ai besoin de récupérer Junior. Faut battre la si Junior a la bonne santé. Moi je dis quoi, Bena? Elle vient de m'appeler, elle a donné le numéro de ma tata André. Ça va, je vais appeler ma petite soeur, je vais lui expliquer le problème, comme ça on puisse récupérer Junior même. Ben a l'air que la police va lui libérer à 16h, 17h. C'est elle qui vient m'expliquer là ça, là maintenant là. Ah bon? Oh. Tu vois maintenant, tu vois? Ah nous, on ne savait pas tout ça. Le pasteur le bas qui n'a dit que tes enfants ils ont l'esprit de mort. Bena elle-même m'a dit, j'ai dit, combien de fois j'ai dit à Bena, Vanda. Et ben voilà, l'esprit des morts, c'était dans cette maison-là. Donc c'est un démon qui était là-bas.